pasteur moko ya moto pasteur ne nzambe kombo ne Adam nzambe pasteur ne nzambe mutu atie maboko nzambe mutu atindie me Adam échoué alléluia non okoki ko échoué mais kotika la place wana te na échec échec ezala niveau oyo zo mata pour changer makambo mosusu nani mutu moko a comprendre okoma même na capacité ya vivre échec ye mais yo mati l'échec yo vivre kaka ekosimba ezala eza 6 fois ezala eza 10 fois yo mona kaka na obima c'est ça bato ngondima bato bandimela Jésus na croire te pour échec yelinga mais ngana croire na onzamba lobananga obi la foi babi la foi c'est une ferme assurance alléluia me dit ferme assurance me dit naza fermé me dit focalisé naza assuré ne eloko moko eloko ngoni eloko ngo za makambo nzamba lobano ezala yo échoué yo croire kana makambo nzamba lobano kotala no gauche à droite te kobini yo kolate alléluia vedi nzambe alinga travailler na bato balwa ba aveugle nzambe aveugle ba memage place nyonso balingi ya okende kaka ebi muto omemanga ndenge mo ifo misundele pa nzambe so misundele pa nzambe bongo ata mbonge mupepo ko déplacer te yango na lobi histoire oh nani aza na faute yango na boy ko kende plus loin na zonga na sima poto comprendre libabe eza nani ya déjà ba omo ba mi comme si libabe yango abi bo nganga mara veut dire bololo mara veut dire amer veut dire eloko bato ba go liate ba go simba te bato ba go tiaka te pour lui ami pesi kombo bongo pona nini na otanga Naomi chapitre Rite plutôt Rite chapitre 1 le verset 1 jusqu'à 5. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza qui sensible, pe baza na motema bosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pa bola bateau nyoso ba ko assister biso. Oui, shalom, shalom, Libota Nzambe. Oui, notre chaîne EHP Média. Na pesi bisonio sombote balandi à notre mission. Pour moi, vivre c'est Christ. Ezabiso le berger Obed Bizila. Yango papa, maman, yaya leki. Tozwami nesika o na ngongo zolanda ngai na notre mission. Pour moi, vivre c'est Christ. Les émissions na biso à prédication. Nako leka na lombangu te soki na pesi yo m'excité aux Olanda biso meka kolanda biso pourquoi pas na caméraman ozo zonga image papa Dédé
Pourquoi pas dans notre cordon Charlie. Na pesi biso nyonso mbote. Na yango na kobanda te sans que to prier. Ici que Zoamio. Tozolo baka na Nzambe na biso merci. Na yebi osalaki yango. Na Bible lobi prier sans cesse. Pourquoi zo salango? Ti ovandi wana eza bato ebele bavanda quelque part avion elongo ebomi bango. Mutu komati oyebi te mutu apusi identité na ye mutu akomisio moto nyonso wana tioko mesiko ozali non eza ngolo Nzambe ba chauffeur tende bakomisa biso na destination eza Nzambe. C'est pour cela mérité to peseka merci peto tika émission na saloboko na ye Nzambe alola to pesio merci kamba biso Seigneur yondo batelaka yondo yebi début jusqu'à la fin même émission o yebi nyonso ekoyela biso oyebi nini otoko simba yango tolingi message oyeleka biso pamba te dans le nom de Jésus de tolobi amen. Oui, bonjour à tous notre frère sœur en Christ tozana partage na biso na sepela mingi na koloba partage na ngai na yo eza na livre ya Rite chapitre 20 place thème na biso pe bombisami e bombami eza wana na lombangu na otanga pona bimisa thème na biso Rite chapitre 1 le verset 20. La Bible dit, elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Alléluia. Awa eza Naomi oyebi histoire ou bien. Maintenant c'est que la thème na biso eza na kati thème na biso tolobela lelo eza Mara. Alléluia. Que signifie Mara? Pourquoi moi si o alobi bobenga lisu Naomi te komboni ezali Naomi mais abi bobenga Mara. Elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Alléluia. Il y a des gens à cause de circonstances, il y a makambo lequel a changé combo. Bakomo benga yo stérile et combat. Amsuyo mon père à cause de bampia komi pesi combo amabe misère. Alléluia. Ndenge mon koza ba lignée ya Mara. Mara veut dire quoi? Mara veut dire amer. Alléluia. Amer veut dire bololo. Veut dire oui bololo bato balinga ngo tia. Parce que bololo ya bi kombone komi bololo. Pourquoi? À cause de condition azobika. À cause de makambo azo vivre. Ya mwatali alobi non, bobenganga Mara, bobenganga bololo. Nako kende plus loin te soto comprendre histoire ote. Oyebi yango malamu koleka ngai. Tomso na moment zo leka nango leka na ba moment très difficile, trop même. Makambo do simba te na lobela mama papa moko, yaya leki moko, même na nzela kelasi, même na makambo moko songolo mpakala. Oezo kango omona lokola vino esuki comme Naomi. Histoire ya Naomi oyebi yango malamu. Mais nakobanda te so na zongi na simate to comprendre pourquoi babenga Naomi Mara. Pourquoi yemo azomi benga Mara. Peto yeba à qui la faute. Alléluia. Il y a des choses comme la biso tomsu koko ka te muto azala ndoki. Tomsu biso moko pe. Aujourd'hui so hier surtout biso la famille na bino ba loka bino ba sala boy. Oui famille. Mais est-ce que yo il faut bika ka makambo ya famille? Na linepsa mutu moko yo moko za na responsabilité à vino koleka famille na yo. Nazo kosote. C'est que dit la Bible. Yo moko za na capacité. Même soko échoué comme il peut sa kombo a mabete. Na lina fongola avant kota awa na zonga na sima place na zonga. Est-ce que oko rendre compte? Pasteur moko ya mutu. Pasteur ne Nzambe. Kombo ne Adam. Nzambe pasteur ne. Nzambe mutatie maboko. Nzambe mutatindie me Adam échoué. Alléluia. Non, okoyi ko échoué. Mais kotika la place wana te na échec. Échec ezala
ezala niveau oyo ozomata pour changer makambo mosusu. Nali mutu moko comprendre okoma même na capacité ya vivre échec ye mais yo mati l'échec. Yo vivre kaka ekosimba. Ezala eza 6 fois, ezala eza 10 fois. Yo mona kaka na obima, c'est ça bato akondima. Bato bandimela Jésus. Na croire te pour échec ye linga, mais ngana croire na o nzamba loba nanga. Obi la foi, babi, la foi c'est une ferme assurance. Alléluia. Me dit ferme assurance. Me dit naza fermé, me dit focalisé, naza assuré, ne eloko moko eloko ngoni. Eloko ngeza makambo nzamba lobano. Ezala yo échoué, yo croire kana makambo nzamba lobano. Kotala no gauche à droite te. Kobini yo kolate. Alléluia. Me dit nzambe olinga travailler na bato balo wa ba aveugle nzambe. Aveugle ba memage place nyonso balingi. Ya okende kaka ebi muto memanga ndenge mo ifo misundele pa nzambe. So misundele pa nzambe bongo ata mbonge mupepo ko déplacer te. Yango na lobi histoire oh nani aza na faute. Yango na boy ko kende plus loin. Na zonga na sima poto comprendre libabe eza nani. Il y a des gens ba comme si libabe yango bibo nganga mara. Mara veut dire bololo. Mara veut dire amer. Veut dire eloko batu ba go liate ba go simba te. Batu ba go tiakate pour lui ami pesi kombo bongo pona nini. Na otanga Naomi chapitre Rite plutôt. Rite chapitre 1 le verset 1 jusqu'à 5. La Bible dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils appelés Masclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Alléluia. 3 plutôt. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. 4. Ils prirent des femmes de Moabites. Donc l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. 5. Masclon et Kiljon moururent aussi toutes les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Nalingi muta comprendre l'idée à mon goza. Moi si on babengi mara, on mi bengi bololo, babengi ete yemoko mi pesi kombo bololo. Pourquoi? Et ça à cause de makambo akutani nango. Et ça nini? Babi Elimelech aza moko ya Juda. Andovana na Bethléem. Bethléem veut dire mboka kimia, mboka mapa. Alléluia. Bethléem mboka mapa. Mboka biloko ezalaka. Bethléem elle voilà boulangerie. Yako Christ abotama na boulangerie nanda kwa mapa. Ko beta o comprendre ngo. Mais nanda kwa mapa. Mais on dirait to bossa nanga okoza la paix nanda kwa mapa. Mais wana map ezate. Elingolo bate il faut kima. Pour la boulangerie, map ekozala kaka. Mais tom suba osala mapa. Mais dis moi si on a mbalé ba vanda gawana. Mais tangu nzale ye. Balobi non, tokende na pays à Moab. Alléluia. Yango na linem sa mutu moko lelo. Pour comprendre makambo ebele zo komela biso za biso moko na ba déplacement na biso. Makambo ebele zo ya. Ezo koma o se déplacer au wapi. Ba Moabite baza veut dire bakena pays bakimi Bethléem na mboka mapa na mboka kimia bakei et pas ba Moabite. Bakena pays mususu. Est-ce que nzambe mutatinde bango? Veut dire makambo ebele ko matam sotala déplacement no parce que keko tia makolo place bien. Échec wana yelu nzambe to yo moko mutoluki yango. Pour perdre mobali na kimi nzala. Ndesalaki na Moab. Or, d'où vient les Moabites? Ba Moabite bazaba na o ba descendance ya Lot. Alléluia. Lot
tango akimi Sodome et Gomorre babimi l'autre mwasi na koma libanga mungwa tango akomi libanga mungwa mboka bakendaki bakeba kuti mutu te l'autre na bana nemi balabasi esali ke bana l'autre babandiko balangwisi papa na bango bakushe na ye po bamone mobali ate bango balingi basala bakitani batu mosusu s'attache na bango yebi te mboka yoke kuna nde kufa ezalaka nde sali Naomi na mobali ne bayibaki mabuna papa zo lipa yoke po na lipa moke o perdre mobali nuna bana mibale oke na mabele étranger kuna mibali bakufaka kuna basi bakufaka nde sali bano bakushe na papa na bango Lot nde moko kati na bango abota Moab. Alléluia. Bedi baza bano babimi na inceste ya papa na mama ya papa na bana Lot abota na bana na ye nde na ba descendance wana Moab abima tchoka Moab. D'où vient les Moabites? Eza ba descendance ya Lot akusha na bana na ye. So bango place abebaki obwakamo yango eza ba place mosusu okeyo mone loko te to salama yo simba te yo momitala yango na sepeli na mwasi wa ye mwa mibengi bololo ebonga bololo mais loko na pesi eto pour le tout puissant m'a rendu nzambe te muta komisie bongo eza ye moko. Alléluia. Eza ye moko déplacement na ye mobali ya kufi bana bakufi azongi maboko pam nde ye ko sala ke tango yo ko vanda yo kasiko bible zoloba na 6 na 5 masculin qui Jean bakoufi na 6 puis elle se leva elle et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et il lui avait donné du pain. Alléluia. Bakimaki pona nzala. Mais tant mwasi na mobali bakufi, nde mwasi parobana ne bakufi, ayo yoka na sima ke nzamba visiter ma pezongi na Bethlehem. Oh Bethlehem veut dire ndakwa mapa. Mape ko zanga te, mais un moment ko sila. Mais il y a beaucoup de gens à cause de mon impiaka, mon échec à Kimi Nzambe. Est-ce qu'on comprend? Mais il m'a pas. Jésus-Christ a zolo ba yenda zalipa bomo. Tanga Jean 6. Ami yenda zalipa. Ba koko na mino balia ba mapa, ba kufa. Il y a des gens qui quitté Jésus pour qu'ils s'attacher quelque part. Il y a un bezo kota. Il y a des gens qui mis parole, qui mis présence en Nzambe. Pour nini makambo mikolo wana eloko ya lingi azozwa te. O Nzambe na moment o alinga pe eloko ozwa ka chanza ngwa pe so eloko na nozwa te. Elo senga tawana préparation yo kimi Nzambe. Nde makambo ebele zokoma omipesi kombo libabe. Omipesi makombo makambo ebele. Ndenge moko rite o. Vedi pardon Naomi. Ami pesi libabe pourquoi a conseillé à ta mobile nete. Elingolo bate que mobile no place nyo son mémo il faut que il faut pas laisser papa talabo tous en a patience. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui manzambe baza ba patient. Patience c'est zaté. Yango se déplacer. Est-ce que place au kende wana okuta lipa? Alléluia. Nali moto moko a comprendre. C'est pour cela Naomi o yazolo ba abibo nganga Mara sokolingo vérifier lisusu tanga na Exode chapitre 15 le verset 22. La Bible dit quoi? Exode 15 22. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouva point d'eau. Ils arrivaient à Mara. Alléluia. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Alléluia. Mais Moïse a même mis peuple quelque part. Bah, comme il place mon boé, bah, mon image. Mais moi, il y a un Mara, veut dire bololo. Moi, un peuple va me les athées. Moi, me les athées. Nde sali que Moïse so tangi yango na bo tanga pona ngonga na ngana yo. Moïse tango amoni bongo ake ko prier. Tango vie ezo koma bololo na place au se déplacer qui ma place au kantoke pas au ko zo refuge. Prier Dieu.
bondela nzamba bongisa. Moïse a prié, nzamba indiqué à l'obizwa bois. Alléluia. Ah. Comment maïza bololo nzamba otinda zwa libaya. Abizwa libaya boaka na maïma. Pe Moïse tango asala ngo maï komi calme. Ba meli ba sepel. Na linem sa mutu moko. Tango makambo eko mabololo. Sala le roi Moïse prier. Mais kosuka wana te. Alors, le bois là représente la croix de Golgotha. Ce que mon place c'est souki vino et souki yotala ke kulus. Le bas Seigneur, peu importe vino ngeza mabe, mais kanise kulus na yo. Ato sengi nzambe pardon moni en limbisote. Le bas kanisa œuvre de la croix. À cause de kulus nde bololo sila. Alléluia. À cause de kulus makambo échangea. À cause de kulusu via batwe bonga makambo nyonso babololo nyonso ya memango. C'est pour cela indiqué Moïse eza place moko bozwa lobiko eza na libaya eza na kulusu place makambo ko changer otanga na Bible te na deux rois je crois bana ba prophète babito kata libaya to kata banzete poto tonga bakomi bwe moko pasolane ko ina mai Bédit au rôle bango mara bololo à perdre espoir et sili. Mais un homme de Dieu qui on Élysée. Ba yebisiye. Ebi elo asali akio zo peka sur libaya. Raisonner muto zo libaya libende kwei na mai. Ya zo libaya boaki likola mai. Libaya komi ema ebendi libende. Tala na lina se bisoko masumu komi sa biso kilo. Tango to kima kana prison sans âme. Bedi libende koti na sama ime libaya ebendango. Na lina sa moto monko libende zo représenter biso. Libende zo représenter biso. Toza kilo na masumu na biso. Mais libaya zo représenter Christ en Golgotha. Aye ko benda biso. Poto se perdre te. Vi wana yo moneza bololo te. Alléluia. Kozala musika te au secours ezaka epa nzambe. Au secours nous ezaka epa nzambe ko kimate mitike pa Jésus. Atozinda qui n'a pas problème d'engenin. Na yelio solution la croix de Golgotha. Et ya ko benda yo. Zongela nzambe na yo. Alléluia. Il y a des gens ba makambo belé comme li bango eza cause za musika nzambe. Nazo penser li sou na jeune oyo. Na solo la nene bisi etika oyebi bien. Enfant prodige. Ne c'est pas nani no lingo kende. Alobi anonta la ba vie. Tala kuna ba vivre papa papa biso tozaka sérieux. Oyi ba te belé ba boya nzambe po ebe pa nzambe oza sérieux. Alingi na ka moins sérieux. Na bisi etika lobi na ozo bomengo papa na ngana okende par na ngai. Bakenda ka mosika papa te perdre tout na lot akabona na Abraham sort nezalani. Oko kabona na perte. Enfant prodige azui bomengone akei musika. Akomi kune bebeliye. Mais loko sepelisa ngai na enfant prodige oyo. So na otanga na verset 17. Luc 15 17. Onga no ifoto sala. Ona zo bondela yo. Malgré azui mbongo. Malgré kei na ye. Tala pose bomengo papa za ngo péché pour peso. Mais le ngola ka de tension au kima ye. Eko kima papa zani. Mutu déjà prier en calculer ndeni au dosinda mais soit pambole on ça va vivre. Mutu kawana ndeni ako régner nango. Luc chapitre 15 dans le mbangu vraiment. Luc 15 le verset 17. La Bible dit étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain. Alléluia. Veut dire, rite bakimaki, Naomi plutôt bakimi nandoka barit, ponza les alaki. Place au pied, avant prodige à raisonner, non, place nazana, ozanga, non liate. Nous rendez pas papa n'a même bato misala bazanga lipate. Azongi na yemoko bino na goku fanzalate. Pourquoi zotinga ma place wana? Pourquoi umeli wana? Ebele ba okima nzambe. Il y avait un jeune homme, le quoi enfant prodige. Na pekisiye. Alléluia. Na pekisiye na ko kendete. Abi papa na okende pas papa ba wala ka biso ozui diplôme. Na ko sala union so linga. Azui diplôme silisi classe yembangu na ba mina ye. Akomi bo akoti na biwa papa lo ba na ngai. Avant lo ba papa abi papa opesa nga mutuka boy papa msie
eloko ya liboso na opeso yango mwana natala be bamningane baozeli banda zuida ba jeune fille bakata fumbwa wana baozeli pona viva kana déjà jeep mongo za libanda akembango azwa mati nango abibozela to bimana o akota papa opese bible azwa bible bwaka kuna la jour wana mwana na akimanda agenda musika avandaka ye moko asala tout après 16 ans ayo se retrouver na 8 enfants na 5 basi alléluia amoni vie ezate na coupé ayo raisonner le quoi enfant prodige tala vino eza mare eza yo moko oza na papa za na mbongo oza na papa za na nyonso alléluia jeune garçon tango ayo zonga ayo kutaka livre ne batiele azaka mwana mo babota azwi bible ayi papa pe nga bible afongola bible wana boy ata boy clé de contact ya jipo azaki nango posa na linefsa mutu moko na nzambe okozwa oyo pensaka na onzamba pensa pona yo pourquoi papa pesaki bible bible eza lokwa mutu aopusa mutuka ba Dieu ba apprendre ye bible eza lokwa auto école okomema mutuka te so yebi yango te okotambola na vie te so oza parole de Dieu te parole de Dieu nde kotambuso awa kotia likolo te sinon te ba accident yango mo ba te bele ba osa ba accident ya vie akende bo akoyi akende bo azonge pourquoi tu abandonner la parole de Dieu na chité pona yebisa mutu moko to sala ko enfant prodige tam so ba vie na biso komi bololo za mara à cause na biso moto se déplacer mais zonga na yebisa mutu moko Jésus revient bientôt répands-toi Jésus t'aime yesu aza na posa na biso atoboma batu zongela yebisa na nzamtu mabe alléluia na sali appel na yo kendaki omona vino ezo simba te na lina biso za mutu moko azela ko papa o chaque jour abandé kozela mwana ye azela oyo tala ozonga ya zela biso alokwa ba papa mokilité akokangisa mwana kolobela mwana mabe mais yo zelo est-ce azongi te tangu mukolo na omi ozonga yo kanza zongi na mawa nzoka ndebi te ka zongi na esengo rite moko azaki pembeni na yo rite obala Boaz or solution Boaz avanda na mboka na bango na lina zo solution za ngo na mboka na bino za ndaku na bino ndaku no za nzambe eza le Saint-Esprit ko za na présence ya nzambe ndoko zwa makambo na nozwa te na bondeli mutu moko répands-toi zonga le quoi enfant prodige alléluia que Dieu te bénisse que Dieu nous bénisse na ngesi gezwa mi prier na pendant 1 minute na message oyoki natali mabenote natali makambo etungiso te na lina biso nzamba okipe mabenote ba problème wana ba difficulté wana na lina biso solution za Jésus yenda za libaya yenda pesa kagu yenda za mungwa ezangi ye yango makambo ezo simba te joie parole de Dieu joie Jésus c'est lui notre sauveur à sauver na n'importe quoi likambo nyonso yela na ngo prier nanga pendant 1 minute le bas Seigneur Jésus. Me voici dans ta présence. Nakenda ki musika na yo. Yango nyonso yange baby. Mais lelo na yo ki parole na yo. Limbisa ngai. Na tambuli mabe. Na mitambwisi. Mais lelo na zongi na ndako. Zala mokonzi. Pe mobikisi. Ya bomoi na ngai yamba ngai dans le nom de Jésus amen que Dieu nous bénisse ezaki ya biso berger Obed Bizila moko église la maison du potier na sepeli pour feti et salami na lola babomi vogra pona yo feti ba ange ba obina pona yo ozongi soyez les bienvenus que Dieu te bénisse bye bye.